Collègue général qui s'est mis à l'émotion, venu carrière, 3 plus 6. Il y en a 3 et tu as les 3. On est voilà, c'est le barrage, il y a 2 ans, vous êtes là, vous venez mettre sur ma mission. na kikonga leta kiadi yame kuzila beto tovwanda beto na pipa tomemona mvula yamebanda kunoka tomevwanda na bainzo kuvwanda kukuma na air ya ine tomemona ba incendie yamebanda kukuzila beto na bainzo ya tete tomemona incendie inzo mosi ke bwana kota chiche yamezibula nzila maza mebanda kuizaka batu bamekufwa batu mingi kwa kuteva place mosi na bao mutu mosi angekuwa kwa mekufwa yani anibanda sauver amebanda kusauver ba ikanda bao nata amebanda amesauver tete ya zole ya tatu ya kilumbu ina menlanda amekufa amelenda dia avec kuna jena maza ya wina tona nyonga banyongo kena beto donc chef de l'État ani s'occuper na ba place ina emesa bulumuka kuna bandiombo yamekita ba erosion bainja batu mingi yamekubwa babima ya valeur yamekwenda babilete ba certificat betu bana 6e yamekwenda donc merci mingi na chef de l'État matadi bayo non to kutana paka oyo te donc oto baby boy na ndaku moko to bimisi 6 personnes donc papa la mwana bakufi sur place na innocent batauta ki Congo central ayaki pa mwasi na ye pe akufi donc biso na matadi mayo to kufi lokola 6 personnes mayo ekiti kuna biso moko bandako biso to ba victime biloko ndako ekundami chance to protéger ki bana bakimi mais biso kuna bat bakufi ya kokufa mpona nini baterase oyo ya likolo ezalaki mikie yango mutu esali mai eleke ebele yango ekititi na se ebombi bato donc mokonzi bozwila biso mpena solution so tokontinue boye ekozala mwa mpasi mpena tala bandeko ebele bakufi bato ebele bakufi mapango ekei biloko ekei bambongo ekei biloko ebele kufi 6 personnes bakufi merci mpena mokonzi bozwila biso gouverneur ya ville de Kinshasa bokontrole misalo bachino bazosala bokontrole bachino bozopesa mbongo mpona bana mboka bazala bien bozogarde biso bongo bachino baétranger bazosala biso boye mpona nini basali boye batiki tala victime bato bakufi ebela bato donc oyo nde tosalami wapi na likolo na ekole mapindusi terase oyo batumbolaki wana batiki bongo mai euti likolo ya centreville kokita edéborde ekeboma bato kuna toyebi te na sena matadi baso combien de personnes bakufi biso na carrière 6 personnes toyebi te kuna na matadi mayo biso soki boye ekozala pasi bandani oyo bakota biso bino eza bino biso tokomi na kana tombo déborde maloba mokonzi ya mboka gouverneur ministre Samba Lukonde bozala biso solution na makambo oyo so botiki biso tosila biso osala bana mike bazokende kokufa na bajeni garso papa esala biso mpasi bazokila biso solution kasi makambo oyo nyonso kasi baa na kishasa na biso toyaka kosoma bilo wana tozala bandeko na biso koto na se koto esali biso mpasi kotala bato bakufa boye papa na ngai na makila na bala mike esala biso mpasi na ngonga ya ba desert
incendie oyo eza travaux ya bachinois ya Rutu Matadi na bapindusi donc carnivore terrassé ifala kanga mai en tout cas azoko kokanga mai te donc basali faux travaux yango wana soko mai débordé ekoti ti na quartier ya Matadi Kibala na Matadi Kibala eketi na boma nde esali makambo oyo atake oyo nazoloba tosali mosala ntango nyonso nazali chef de riz na kati ya Matadi Kibala tosali mosala nyonso kutu kii tozobimisa bato bamosusu baza mpe na kati ya mai na tobimisi bango te bamosusu babimi te makambo boye nani ekoma te me nde sikoyo soki ekomi boye mpo na switi ya nzela bachinois nzela basali ka niveau sikoyo eza moke terase basali eza moke yango sikoyo edeborde mai ekiti na ngambu mpona kosala insandi bandako ekende na bato bakufa bon tokosenga epai ya mokonzi ya mboka mosala eza mosala mpona kosala mosala esengi ntango bazosala mosala esengi mpe bazwaka baoyo bakudirige mosala tomoni journal lelo nayebi te saniona Matadi Kibala soki bandosila toto nini lelo na ntongo boye mbulu ebandaki banda désert na 5 heures toyomona 12 personnes na kati ya chute na kati ya boma kuna na se totrouve bango kuna 12 personnes bana mikie soki 6 na bamikolo bajeune fille na bamama bakufi toyebi te soki nini leta sunga biso tongela biso baterasa minene kampemi awa basala eloko te bachinois oyo basala eloko te tande ebuki kuna likolo tande ebuki basala eloko bakonzi fo batelemela bango tozala baingénieur rebele bapesa bango avantage osala mosala boye te na badiading kuna batongi une semaine te mwa mbula ebeki mirekwei ezalaka te koloni nini ya 40 ya 80 oyo batonga na barre de 10 4 barre de 10 espace etrie eza 30 baingénieur oyo baza o ovd bayoka ezalaka te chinois moko aya na mboko aleki aza te maman chef coutumier Matadi Kibala ya Matadi Mayo na Monga Fula na Kitsuka Pêcheur na Ngalia eza pasi komona moninga moto akufi na bana babota misika ba innocent baza kokufa eza eseko eza vraiment pasi mais pasi oyo otoyebaka mpe source nango soko tozoyeba source nango te eza pasi biso bakongo na ba bazalaki bakonzi awa baka oyo ezalaki te mama na ngai remplaçaki mokonzi awa azwi bokonzi na 1961 aye kokufa na 2014 tomoni baproblème mais kobanda ngai nazwi bokonzi oyo baproblème eza ebele po respect ya bomoto ya misala ya makambo nyonso eza te yango wana nde biso tozoteka te omonaka boye bachef coutumier tokeseni chef coutumier oyo aluki bokonzi na makasi na ye moko akosala na ndenge na ye chef coutumier oyo baponaki te me ndeko na akufi balakisi tala ye wana akosala na ndenge na ye mais chef coutumier lokola biso mama akufi te me ye moko apesi alobi mwana oyo nde akozala chef coutumier apesi
donc aza kolakisa soko okei oye alobi awa boye te sala boye awa boye te sala boye tokoki kobebisa mibeko te me mboka toye bakonzi bakomi nde bakonzi na ya mboka na ya mabele bango nyonso me bayebi teke bango mpe baza na bamboka na bango batika mpe bakonzi na bango kuna oyo bato barespektaka bazorespekte biso baza bachef coutumier meme kuta aza mokonzi ya wenze aza chef coutumier aza koteka na ndenge ye alingeli probleme ezali awa kala bakongolere bazalaka soko leta aza na posa ya kosala likambo ya leta akoya komona chef coutumier chef coutumier akolakisa ye alobi papa kende na point boye na point boye osala ayebisi famille bino famille moto moko akoma na point wana te napesaki leta sikoyo eza bongo te bato oyo baza koteka kuna place oyo ozolobake awa bosimba te botika mabele eza petepete chef ya localité aye ateki chef ya quartier aye ateki chef de ri aye ateki bato mpe lokola bakomi ebele azoluka place akokende eza te soki amonika bapesi ata mwa ete azwi orke ntango mosusu kote wana mabele eza makasi te baexemple ezali soko bakonzi bayenga na kosalisa bango bakwe nyonso oyo biso toboyaki koteka kopesa bato me bazwi baplace na bato oyo biso toyebi te okobanda kosilisa babiro kokende okozwa mpe solution te okobimisa bambongo no na ndako ozofuta mpo na bie ya mabele na yo solution eza te leta mpe aza na elisusu te justice eza te nga kutu mama chef coutumier natongi ndako me mutu aye abotoli na ndako wana 3 porte akangi clôture alobi lopango wana ya ye donc eza pas tokomi lisusu na bachinois bachinois bazobongisa te bachinois baza kobebisa kotimola mabulu mosusu banda timolaki batiki kosala te libulu wana eye mosusu basali na mabele eza makasi te na babesoin yango wana ezosala mpasi ezosala soni oyo eza mbala liboso te ya kura kaka awa oyo kaka oyo nasengi na mokonzi ya mboka abenga biso kona mboka ayebi ngai abenga biso afandisa biso atuna biso na kimia toyebisa ye baoyo bayaka kuna baza bakonzi ya matandi libala te baza mpe bakonzi ya matandi mayo te me ngai na baka oyo lokola ekomi mibale nasengi mokonzi ya mboka abenga ngai na ya wana tosolola na ye nayebisa ye yango wana kaka sinon eza malamu te na bakoko mpe baza nese ata moke te baza nese biso na mungu afula awa toza na matadi kibala makambo ezokomela biso na mungu afula tokokomprendre te kala mingi te tooti opetre deya bato kuna na courant toye lisusu mbula ya lobi makambo awa plus de 25 personnes deya bakokozala baza ya kokufa mpe na basili obima te toyebi te tosali nini papa chantini yoteyela biso likambo na matadi kibala eloko mabe nini biso tosali bapwesa bachinois oyo batongela biso ya papa lelo tolali lobi kuna ebukani nango baterase na kampe mikutu koloba te papa musala moko malonga te basali biso awa na mungu afula na matadi kibala musala moko malonga eza te bachinois bazosala eloko malonga te bazotonga eloko moko te bazolia kaka mbongo pamba na mboka oyo okosenga nini na baautorité compétente oyo baza kolanda nasengi na bakonzi ya mboka baluka bato ya malamu basalela biso banzela oyo ya matadi kibala na baterase eza bien te makadami bambuteyage selu kotonda na kotonda antuka mpe na bakonzi ya mboka kotela ezolikambo oyokambawa na biso ana mungu afula tozolela mingi bato misuku na basili te bazobima kaka nanu bazobimaka na basili te bakotalela biso likambo mpe na nzambe bachinois bazolia mbongo apamba na mboka na biso eloko moko te malonga basala bamboka eza ebele ata na baetats-unis kuna bakoluka bata makasi te batoka
ya veuve.
faute ya chinois te eza faute nde ya bakontinue ya mboka bapesa chinois soki asali defi na ye ya bien ntango ekokóma na maboko na bango bazwi defi oyo bakosala nini bakati defi bakakolaka nango te mpe bakakolaka nde moins d'effre defi te sikoyo bino boso kondane nini bachinois te yo ye moko chinois na gouvernement bayokani na bango toza na baentreprise ya makasi oyo esalaka baprince ya toza na safricas bobo yango mpona nini toza na esprit béton bobo yango mpona nini toza na bacompagnie ebele baoffice de route ezali bobo yango mpona nini mais bino sikoyo lelo bozokende zwa bapaya bauti misika bazalaki baprisonnier boye na bango awa par jour donc par mois oyo nazoloba na yo gouverneur ya afrique oyo aganyaka 2 millions de dollars américains mpona mboko moko babukumesi oyo ya mboka na biso oyo bazwaka par mois bazwaka 13 000 dollars par jour bazwaka 2 millions de francs congolais wana eza argent de poche eloko nini siko nde basalaka eloko moko te babukumesi oyo ya biso oyo bazwaka bango so bamonika nini bakombolaka kaka mingimingi prince bongo baruti ya se kuna bakombolaka ngo te malamu bazwa bachef de riz batia bango na salaire à partir de chef de quartier, pas de na salaire, chef de l'État, oh nous surtout parce que nous avons un échec na yo. Oh so ça na maboye, ça munyamu ngala so bangala ça mwana mboka 100% na ça pour nanité mais na lobby chef de l'État fungula misu na badongolo misu. Oh ba umeli mingi na mboka oyo. Tia ba jeune ba travailler duro na musala. To boy ba dongolo misu ba sali ba 20 heures car toujours na pouvoir. Aller lelo bazwaka mbongo ya Congo basalaka ba parti politique mpona nini mbongo ya Congo ekomi kaka parti politique mpona nini gouverneur ya ville de Kinshasa oyo eza mosala na ye okomesi oyo eza mosala na ye sikoyo so kaka eloko esalami kaka miniti moke boye bango baye baye kobwaka mabanga te eza ndenge wana te oyo eza Congo tozosouffrir banda kala tomonaka kaka pasi chef de l'État yo nde biso nde tozwaki yo oza mwana nzambe marke bazomenase yo partout mais tolobi fungula misu ya entourage na yo Franco asalaka cha moko boye ozalaka kaka moto deje entourage esalaka mabe opo nini yo yango wana nde longola bato wana nga nazoloba na yo longola bato wana nyonso to wana baza bato ya munyamu kozo bango te nde bakoba propre mabumu nene bamontre cher balingi yo te longola bango malheur so bajeune tia bango na place nyonso ndenge ozwi jeune mobimba oyo ozokotia lelo baplace nga na suki président yo moko ndaka président bajeune tala mboko na ekufi bato bazokotinye so bapaye basala terrasse awa tala mboko bacrée tala eloko bacrée tala eloko tolingi bongo te longola babubi minene wana ocheki bango wana longola bakalakala wana longola bango tia bajeune basala makambo OVD ezali office de route ezali longola bango lingi OVD eosala obie office de route bachino bazosala mosala moko ezoumela te en plus tala terrasse basali zo terrasse wana moi je regarde la route principale, route à Bas-Congo. Quand on a chaque jour, au premier le 30, mais Talanzela. Bateau a coupé combien? 27 personnes. Sans compter dans et le Washington papa tolingi yo président ngo linga biso ba jeune tolinga yo jeune papa ozala kaka nazali comme ça le baso ya pi na siki wana koma na ale mu Papa Félix Tshisekedi wa Mulumba monango naza kosenga donc ba chinois ba sala mosala kitoko te balongo bakene na bango kosoki bazaka awa ngaboluka motsina ya biloko na zamba na kisala loso chinois ma ona olieta litoko koto na poza mosala sala kitoko
neti boye 28 morts mais sans compter oyo batikala sa mabele 32 oyo nesi babimisi sans compter oyo no batikala na se sikoyo soki babandi kopina bachinois baye mpo basisa biso na mboka na biso to ndenge nini qui échoue on doit la changer bachinois bakende baosamusa malamu te omonani baosamusa malamu te babima bakende batiaki misusu ya sika baosamusala bien avec bamoyen oyo ekozala te eza badega moko vraiment trop terrible eza bariske oyo bachinois eza bien te bachinois baza bapesa bacongolais badi musala bapesa OVD office de route bamoyen ekosala bien na epoka mobutu basalaka bachinois basalaka te na epoka mobutu OVD na office de route basalaka banzela kitoko ndenge bien bachinois bazali te Oui, mwana mboka en tout cas nanu topesi yo matondi lokola oye na itando ike na yo na monga fula précisément na vrac na nzela na route numéro 1 ye ya Matadi. Donc tolobi boy nzela oyo ezali nzela très importante route oyo parce que yango ezoko alimenter Kinshasa mobimba pe Congo mobimba nyonso te parce que nzela oyo ezoko mema biso tina port national ya mboka. Alors tosepeli nanu équipe ya gouvernement ndenge ekiti sur le terrain et ya kosala évaluation ya dégâts. Alors tolobi boy nzela ngo banani l'État akoki kopesa po basala place oyo OVD pesa OVD pesa Safricas ou bien papa pourquoi toujours pesa confiance kaka na bapaya non et pourtant Congo yo ezali na richesse ya bwania ya bazao ingénieur architecte bazo chômer ozopesa confiance epai ya mopaya oyo akozala na motema te ya kobongisa musala ya Congo. Tosengi yo ke sala na lombango tinda délégation baya kotala nzela oyo tolingi ke basala yango dans 5 mois, une semaine. Chinois total mboka ba commence à développer. Chinois ont ça la musane par rapport à mbongo ba passer le gouvernement. Toko ko c'est la chinois te batera ça be ungi batera ça veni otonginda kuno na veni te mo terrasse nani kwanza batera ça otana route mnene bo ekati na matade ça isi kishasa matade ezala rate en plus il la précipitation parce l'état de liete lo te mabanga ba ndo kwa ka bo mbula kala ya muke bo ke masu nyoso me mawe gouvernement asala musala o eza sérieux asala ba misala boite ba misala lolote osali lolo bisima po bandela sute bapesa so ba otika ka ba chinois bapesa ba moyen o esengeli po basala musala kitoko chinois aza na problème ke base chinois aza dépendre na gouvernement chinois aza dépendre na gouvernement
bachinois tout comme bakoki kozala na problème tout comme mpe bakoki kozala na problème te mpona nini bakonza mboka na biso ntango bozwi bachinois basalela bino misala bopesa bango mpe makoki oyo elongo bani bakoki kosala moto ntango mosusu moto asali yo devis $5,000 supposons yo ozwi okakola ebisa te naza $5,000 te zwa 2500 yebe tellement aza moto aza du domaine akopotana na 2500 oyo pesi ye asalela o mosala oyo esani emonana kaka ke mosala me na makasi pene ya mosala ekozala kaka na makambo wana na makasi mpenza te epo eloko mosusu po toyeba eza nini totalaka na matadima oyo te moto ebukani partout mbula oyo ebeti en tout cas ekose badega eloko eza wana eza problème nini même bahomme politique na biso bahomme science na biso fo bavanda na temps oyo fo bavanda basangana bazala bomoko bayeba source ya pasi na biso ezowita wapi bakonza bahomme politique bahomme science fo bavanda bango nyonso esika moko bazala bomoko po dernièrement wana matadi bana toti kozwa kable ya courant ekatani kaka yango moko boyo ekatani bato bakufi kaka na ne oyo lisusu mama pardon le même jour wana matadi bana bato bakufa na njili mpe evenema esala bato bakufa donc partout ekomi kaka soki bato bakufi tous les 24 communes bato bazosani bazokufa mais source tozoyeba yango te fo toluka toyeba source ya pasi na biso ezowuta wapi bahomme politique bahomme science fo basangana bazala bomoko bayeba source ya pasi oyo ezowuta wapi epuis na suka baluka koka suka bato bakufi kaka na se ya mbula oyo a partir ya 2h du matin leta na biso azwila biso solution libembe wana nanu babimisi yango te eza kaka na se ya mabele na sans fil leta na biso azwila biso solution lelo bibembe wana bakende kotika yango na morke à part ça eloko oyo esalami c'est parce que tozotosa bisimbi ya se ya mabele lelo oyo soki toza na mboka oyo soki totosi kimbangu nayaki pavita bango nde bakola mabele gouvernement a en charge
vraiment azwa en charge kongeza monene alokesila kitoko asombela bato mapangu kotani eza mabe etikala libre ata kisasa nyoni esika eza mabe gouvernement azwa en charge bato baza kuna pesa mbongo esika eza monene banzele bakende boye bapesa mbongo baso mapangu api bashino batie osala bashino basandela mabe bashino basandela Papa, tu vas vraiment comme Nassou. Premièrement, Nazamu Payate ou bien Nautakalibanda. Non, Nazamu na quartier. Biso to vanda Buenase, pembeni ya général ya Kisempia. Mais mbula ebeti na babutu. Et lokola biso tozalaki akolala, bala musi biso bola muka. Mbula izama kasi papa tant tozola muka. Donc, tous comprendre tes côtés maïzoyé là. Nous avons des Chinois qui ont pesa qui bangon bon batonganzela. Donc, ba terrasse bazo tongelanzela et ça le kola ba fondation ya banda ya banga. Et maïele kebele et kati prince ti maïe komi boy. Donc, et bouki banda ku ba du ba professeur combien de personnes tozoyeba bino moko bakoza botala nde ozotambwisa papa liloba naza na posa ezali batika kopesa mbongo na bachinois batongaka nzela mpo bachinois baza bapaya bayebi kapasité ya bambula eza na mboka na biso te esengeli bapesa bakongole bango mo batonga nzela. Merci papa ngana kobakisa boye oyo nyonso ezali ere suivi yo kati kola sans fil ezala bato ebele okende kobanda se na likolo otindika yango na se ya campem efale obanda na se kuna omatakaka mai ezoya ekendeke na se yo ozobanda na likolo sikola mai ezoya ekati bato bakufi ebele awa bato bakufi ebele tanke banotable toyebi te ndenge osalata circulation ezali te bato makolo moye baleka kutu eza te bazokwea na bapotopoto lo basala na lombangu etaki biso baprésident cellulaire basala na lombangu président cellulaire idps. Merci. balinga nde bato basila bonde bato basili nde na nsima baye.
Yo monika bana ba wewa kaka casque bozo landela bon 6 personnes. Parler comme la danger ma casse parler. Na mama na danger. Oh kutu parler de papa va parler à l'aise. Ah madame. Alikuda. Na wa dikolo yani ba ngoni palo ba tongi kitoko eza. Kende na sima. Baba msaleli ngebe. Baba kideja. Baba kaja. Dans boule banda qui l'a moni. Avant boule banda. Aya qui est en train awa tolali likolo ya mai biso kutu nzambe merci mpo apesi biso bomoi mpo soki ezalaki bongo te vraiment yo moko ozomona na libanda ndenge ezali mon frère donc eza pasi bachinois bato mosala ngo bazosala nayebi te soki basalaka nano étude du millier mpo avant tout basalaka nano étude du millier ndenge nini kote wana ezaleli ndenge nini tala siko conséquence oyo kutu ozomona moke kende na se na biso omona ndenge ezali biso kutu eza mokamwa naloba me kende ozomona tanimo ozomona veve oyo mutu aza na motu te eza mbala liboso mpo omonika oyo obandeli ete obandeli wana eza moke ozopusa na boye bato mosusu batikali na ili donc bati koto érosion bango baza na katikati baza bavoisine banani bato ebele bakufi na bana mpo mai ndenge elekaki wana moto mosusu alinga sote donc na mwana na bana nayebi te mama moko nayebi te osola nde awa kobota kutu ya kimokolo mwa bana mibale bakei papa na mama batikali mwana 5 mois na mwana 3 ans bakei tala ndenge toza en tout cas ngana koyebisa bakonzi boye banda kaka bachinois babanda bamisala na mboka oyo mboka ebeba ata koso oke na centre ville ebeba mai te mai ekoma pasi courant ekoma pasi parce que ndenge bazosala wana est-ce que vraiment bavandaka nano vraiment sur bavandaka nano ensemble bayeba bango baza bato batangi bauti na bapays étranger ntango avant ke basala fo basala no étude millier eza ndenge nini ese ntango mais mbula ebandi boye bango bazokontinue ka kosala yango moto eye kosala biso baterase na bango bazotimola kuna donc eza mobulu mai wana yango nde moto ekoteli biso koto oyo yango moto ebuki ebomi 35 personnes nano bamonani mais baoyo basala na sa mabele toyebi bango te zoka tala nde nazali papa lelo kuti nanga nake musala nakete ngai naza infirmière nasaka na mama yengo mais tala nde naza na bana nakokende ndenge nini ozomona nde nazosala musala ngami moko mpo moto akosalela nga aza te naza na mbongo toke na obenga bato baya kosalela nga yango omoni nazobunda na boye na bana nyonso oyo gouvernement moto aluki yango parce que gouvernement moto apesi bachinois mosala alors gouvernement moto alukeli biso makambo nyonso na mwandako tovandi na bana ekweya kaka boye ekende kaka boye soko silisi awa kende na se na biso filme
kende mpe na osoki okomi na bade érosion eza koto kende na omonaki place na ndako okoyeba kutu teke bato bazalaki wana bato bakundami na sama eza pasi papa mboka na biso ebongo me toza na besoin mboka na biso ebongo me ntango bazosala mosala basala yango na ndenge esengeli mpo tozomona tozokende boye tozomona bachino biso tovandaka bakoto toyebi ye azokipe na ye te ntango azokipe te wana sikoyo résultat yango bato bakufi oyo bamonani nano 35 mpo na biso koto me oyo bazana na sa mabele nano bamonani te bana mikolo papa moko 4 bana na mama na papa bakei na bana 4 bakei tala yo moko ozomona donc nayebi te nini nakoko bakisa eza pasi oyo bwana wabele boye toza esika ovanda te gouverneur aye awa soki na vena likolo donc awa kobi tata biso nde bandako ekei toza na bana boye donc toza esika okende te ta baeroze ekoti boye bama ekote biso bomi bato koto oyo mpena boye badegasami boye ebele awa amonango te ya soki ka likolo kuna eza bien te papa il faut koma mpe te awa otala baeroze nde bandako na biso ekei ta ngai nafutelaka awa bandako ekei mpena boye ata o moko bandako ekei ta bana na ngai yeyo toza esika ovanda te papa il faut suka likolo te faut kita pe ana se ata moko bandako te sali bota batine bacholi tokende wapi papa fati yokela biso mawe tataka mutebe pala yo yokela biso mawa toza esika okete toza na bana bandako te biso nde ekei tovanda wapi biso tofutelaka tovanda wapi ata dina libulu ala bana eza bien te papa yokela biso mawa papa ngai nangi naloba eloko moko boye nayebaka te bachinois batya gouvernement na kisi ube ndenge
ba chinois bazosala ba caniveau kuna likolo bayebi ke toana série ya mbula bazwi ba caniveau nango batie ba bloc ba côté mususu zelu na zelu mai wana euti sans fil à partir ya terre jaune bayebi yango bien na campem awa mai etondaka bayebi ndenge bakosala baterrasse fo bakanalize nanu mai ekita na campem après zwi direction ya terrasse ya monene bango bazotika na baquartier bamai wana débordé ekote biso ti awa towana matadi libala tozala matadi libala quartier lisanga na aveni mopepe awa tozali awa tala ndenge nde tokona tala baliwa tokufeli bato a plus de nakoloba ata 25 ata mosusu batobimisa bango awa ya sa mabele vous avez propre quand même Gentina tomoni Gentina premier ministre ata ba comité mais biso to na poste ba banda ko canaliser mai na bon likolo biso ato protéger isika na biso mayo nyonso euti à partir ya ba chinois na soki ba tia gouvernement kisi ba longola bango to changer tête to na onani na OVD zali. Donc pour na yo soko nyonso ekomi pour na misala ya malamu te ya ba chinois. Ba chinois nde bazosala ba caniveau awa na nzela sans fil awa. Mayo wana nde booking de place wana et kotisko à partir awa. Yango débordé awa. Les appels mikie. Penon des arbres facilité bazo couler ko couler mbula sko ezui sans fil ekitaka mai. Sans fil wana monaka. Bango moko ba yebi. Ba se moko za na campement. Soko keyo ata mo cameraman o mona yango. Mai wana no se utaka sans fil. Soko tanyo so de côté le biso. Mais c'est danger. En tout cas, message nazaki opesaka ya mwana. Nzambe ndinga bateli biso. Biloko nyonso ekei melo tukola to avi to komisika ka Nzambe. Baya ko bomisela biso ka matadi kibala. Zaboy. Mokoza mboka, soko za la souci ya peuple. Biso awa na taka Mobutu, tozali na ba société lokola Safricas, Ozetra Béton, office de route. Babi musala, comment bino bozoka musala pesa ba chinois. China awo sala terrasse mukebo. Terrasse mukene aussi mate. Ya sali musala kuna siko cause yawa, bato kufi. Bato wana wa futa ko sana. Bazo constat bazo bana mboka bazo zo misala. Biso na posta ke siko awo baby. L'état qui ta chawa aya ko mona ngo. Toza posa kimia, toza sema mkoza mboka, toza posa kimia zala. Soki liwa ezo yabwe mkozi pe azabiente. Yango to sengi keno, batala malamu bazo Ozetra Béton, Safricas, office de route bazo musawa charge wana. Chinois ibuzate. Chinois ibuzate chinois. Terrasse c'est un autre drainé. Terrasse ezaka munene. Ezaka construction la classe. Mkoza mboka. Ayo kabiso kolela peuple. Toza sema na toujours. Ayo kabiso ba ko sala banjela na wa terrasse. Eh papa. Na mukuse ngaza constructeur classique. Naza AD. Naza A3 dans le cycle court, cycle long. Au moins quartier bandanga na en 2017. Na sentir que quartier ça non drainé. Président Perekola lobila ka on a discours que faut ba sala Kinshasa drainage. Ça m'a plu. Mais na vraiment na ma grande nini et l'équipe combien de mois depuis président lobila ka ngo. Donc ça ba quartier ça non drainé. Et ça va terme technique ya biso ba technicien. Drainage ezate wapi bafose yo moni wapi ba nini so mema mai na basi ngana sa zo topographie na classe ba point haut na ba point bas ba mema ka ba mai ya ba point haut na ba point bas wapi yango awa ezati oko circuler ezate ce n'est pas bien et ça ce n'est pas bien donc ba quartier ça non drainé c'est la grande donne ça les quartiers ça non drainé Kinshasa ça non drainé président lobela ki yango ba jour hein. Je dis que ça, on a 2017. Na constate que on a sali cycle court cycle long ya concession. Na kuti court on a zona classe awa izati. Ba point ba yango na ba point haut yango. Mbu wapi ba fossé. Wapi ba nini? Parce que il y a faire ba fossé de recueillement. Ba rigole à mikezo que na ba fossé de recueillement. Awa izati. Les ingénieurs qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mawa. Mon frère, ils ont mawa. Ba quartier non drainé. Mais environnement parce que ça bien quoi environnement. Ils sont non drainés, mon frère. Donc, le vrai problème, le quartier, c'est non drainé. De faux politique à drainage. Le président Lobila Kango, la fois passée, le jour de l'équipe. Quand on a ce qui est intéressé étant constructeur, le président comprend que Kinshasa est non drainé. Wapi ba rigola wisate nyake de parcelle yo meme na bilanga bakangaka bi oyo bilanga batika bati nguba ya mutu butiki mo espace mai et mon frère ba quartier ça non drainé donc service drainage ça c'est obligatoire de faut pas drainer ba mai
point haut vers le point bas. Il y a une topographie, on a la construction en classe. Merci.